na batutu bazotala biso na émission na bino booster lelo toza na invité po tolobaki soki makambo eza koloba tokoya donc topesi bino mbote na bato bakotala biso sikoyo mpe bao batala biso nsima mbote na bino nzambe apambola bino nyonso ndenge na insistaka toujours bao baza na mposa kolobela makambo ya mboka bokoki toujours kobenga biso na nimero na biso eza wana 001 416 877 0966 soki oza na eloko akoloba ezalaka makambo ya politike te sociale religion okoki toujours kobenga biso tokoprogramme yo comme ça oye opesi likanisi na yo nde na bakika biso te tolobaka bino mpe bokoki kopesa baide na bino yango tosalela bino télé 24 live donc oyo aza na makanisi ya kitoko mpona mboka makanisi ya kitoko mpona makambo social makanisi meme éducation makanisi meme badomaine tout benga biso tokoyamba yo numéro eza wana na korepete lisusu eza 001 416 877 0966 soko bengi tokoyamba yo ndenge nalobaki soki makambo mboka ezali tokoya koloba makambo tozoleka na société na biso na communauté na biso tokoya koloba yango bomoni toye lisusu sikoyo lelo naza na invité na nga azali monsieur Olivier Bolia mais tozali na ba titre o tozolobela lelo tokolobela makambo bino nyonso bomoni na ba réseaux sociaux sur interdiction oyo Koffi Olomide autaki na ko publié sur ba journaliste oyo bazolobela kombo na ye na ndenga mabe alingi lisusu te et puis tokolobela pe makambo toyoki ezo circuler sur affaire ya mama Eve Bazaiba et puis tozali pe na makambo susu tokolobela sur conférence ekosalema awa na Montréal ya ndeko na biso Claude Maluma donc na yango nazo introduire directement monsieur Olivier. Bonsoir. Bonsoir, Maman Booster. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ndeka tolobaki tobanda koya tola mambebela koloba na communauté na biso mais lelo siko elo nini oyo memeli biso poto kendemba mona ba sujet na biso. Non mais to yé pona ko répondre à ba préoccupation il y a pas congolais makambo belé zali ko leka na communauté na biso ezala na mboka ezala awa na mboka bapaya et tozoko zela kaka makambo nyonso et trouver ba solution diangwana bandeko nyonso vraiment baza impliqué bazolinga ke moi situation ebima moi solution et monana na ba situation nyonso ya lolenge na ndenge o toza nango o etali mboka na biso pona olobela makambo siro tozo ba makambo nyonso etali mboka na biso mais ce ko ya motu ya ce ko ya lelo eza nini pona to kende mbamona ba sujet o toza nango donc ngala nazali awa na ye pona koloba ko répondre à la question nyonso oyebi toza na bobangi te pona koloba o nyonso eza ya motuya donc nazali wana disposé ok tokende mbala moko pona makambo etali ndeko na biso tomoni awa ndeko na biso Claude Maluma oyo aza na conférence ezali le 19 février na restaurant Molokai et conférence wana ezali conférence débat ekosalema na Montréal donc yo oza na eloko koloba mpona ntina makambo wana. Oui, nakanisa ye moko ndeko Claude azali akokoka ko répondre na bato nyonso mpona koexplike raison ya boye ye na Canada et puis raison nini alingi tokutana na ye moko wana je pense qu'aza na ligne okoki ko. Alors bonjour monsieur Claude. Bonjour maman. Oui, toyambi yo parce que vous êtes déjà en direct la télé 24 live télé 24 live yango moni to yambi yo pona to moni que oza na conférence ekozala dimanche le 19 février na restaurant Molokai yango to lingi bandeko na biso congolais bayeba but ya conférence wana ezali nini et puis objectif nango eza nini. Bon, d'abord conférence, merci beaucoup.
conférence, c'est ça plus. Nous avons d'abord président de la Chambre de commerce IVCD, Investissement Congo d'abord. Chambre de commerce, on a constaté que depuis un certain moment, le Congolais pouvoir économique n'a pas d'ambition égalité. L'économie est comme elle va dépendre d'Indien, on a dit ça va chinois, c'est là où le Congolais, tout ça, quand on a papa d'ambition, Badogolo, Babemba Saorona, Bangono sur le Sakivana, Bazara Souté. Pendant un moment, les Congolais vont se chosifier dans beaucoup de Bango. Alors, tant que tout le monde a dit, dans beaucoup de tout ça, on a besoin de Congolais, puis c'est tout ça qui pour tout le monde qui est les Congolais vont se fédérer, basé à Kusangisate, les Congolais pour nous ça la faire. Basali sur le chapitre et comment va commencer à faire. Et moi, tout de suite, une chambre de commerce pour tout le monde qui. La chambre de commerce, elle peut exister. Contribution en gros, à $500. Il y a Souka, il y a Mouta Souka Koucha. Alors, sur la chambre de commerce, moi, adhésion en gros, c'est gratuit. Et puis, gratuit, adhésion en gros, et puis, tout le monde sait que pour entreprendre, tout ça, ça va congolais là, ou maman, dans la banane. Base à la peine ici, qu'on va couper sa formation, dans l'accès, on l'a pour ça là, et puis, tout dans la paix pour le financement, pour nous faire évoluer le pays. Alors, dans ce sens, on a des moments qui ont lancé qui est problématique, et là qui peut que les Congolais, crédit, les Alacate, les Congolais, les Dakar, beaucoup, la banque, non sur le Congo, et la banque à pays étranger. Banque, beaucoup de Congolais, ça dit. Tout ça, là, on pas de la Salaka, nouvelle banque de Kinshasa, depuis lors, Baboma, Mouti, et quotidien, attaque Congolais, Moko, à la banque. Alors, il y a un truc pour le paquet. Moi, je passe au crédit, je vais au PESA, tout, Moulaï, tout, Nene, et en plus de cela, on a poussé, ça me poussé, pas Congolais, va se capital. C'est ça qui m'a qualifié, qui va ça, tout ça là. Tu vas vous proposer ça à la banque d'investissement. Tu proposes qu'il paye, il y a un moment où tu nous m'attends, nous sommes un petit peu là-bas. Tout le monde qui est diaspora congolaise va jouer le rôle, il y a une diaspora, monsieur les Araka. Diaspora va juif, diaspora va italien, va diaspora irlandais, va diaspora ibélé et joue un rôle primordial pour la tomama et pour la voilà un peu l'objectif d'ambition sous la Bon, c'est quoi la diaspora parce que le problème est que lobby pour nous aider les Congolais pour les Congolais, les Indiens ont plus place que dans Makambo Italie, tout le business si quoi net la diaspora mingi, n'a pas la diaspora. Biso batu mingi o bazo nga ko investir pe na mboka na biso ba tax ozomona papa ba tax batu mingi bazo lela nyoso so ka mingi ay kende ko investir na mboka na e Congo basenga bon ba tax ya makasi siko bino ba disposition ni bozwi pona makambo tali ba diaspora ba o balingi ba kende ko investir na mboka ba rosala ndeni ba tax wana est-ce que bo régler déjà situation wana parce que tout le monde na mboka mususu pe ba gouvernement na bango mona et ça qu'ils ont réduire ba taxe so ba ki ça ba commerce ba nini ba taxe ça moins bien favorable mais habitué à la likolo ce ko bino ba disposition ni bozui bon yango moni to liki to ça parce que si vous avez sangana na posa na pouvoir économique un peuple qui n'a pas de pouvoir économique c'est un peuple qui est voué à disparaître et là aux mona Rwandais, Sangani, Naba, Bazobenga, Miloti, Basangani, Baboto, la mission Mabili. Et là, vous avez sauvé beaucoup de Zani, Boligo, Mabili, à Congo, il y a Zahir, tout ça, dans le Bissoto Yekola, la classe, et qu'on le moko, Tata Moko, et Boké Bissonioso. Il y a un monde de Zomo, qui est miné, qui est là, parce que les Congolais à l'ouest, avec les est des Ambokanaïs, est avec les centres des Ambokanaïs. Les Congolais ne sont à quoi pour se déplacer à quel moment. Depuis un moment, tout le monde a dit, Batouana va s'organiser, la diaspora va être très organisée. Ceux qui ont été ONU, ont l'organisation sous parce que la diaspora n'a pas faut se réveiller dans le sens que il faut que chacun et si Zali aille il y a une contribution pour l'Ambokanaïs, dans le domaine de l'Union. Ce qu'on a ONU, ce qu'on a l'organisation FMI, l'organisation Banque mondiale, BABAD,
banque ebele baorganisation ebele barwandais mpenza bakota na nkombo ya bacongolais. La diaspora parfois toza distrait yango toye toexplike diaspora tolamusa bango toyebisa bango ke boza na rôle monene na kojoue so tomoni bapays lokola bamaroc partout baza na babanke ya diaspora. Pourquoi pas tokocréer banque ya diaspora? Parce que pour na nga logique na nga ezali ke ceux qui ont le pouvoir économique peuvent toucher bokamwa lobilobi te ndenge toza distrait moni. Ça je l'ai déjà dit na Kinshasa na société yango ndenge tolelaka wana nzambe akosala tolelaka lokola bana etike toyebaka ekala te balibane bana mbona baindien bango mpe balodeside ke non tonome président ya république tosali boye parce que bango bana donc tant que biso bacongolais tozocomprendre te ke faut tobutela pouvoir économique apoka na biso torécupérer qui économie ezalaka 80% tobengana d'étranger te mais 80-90% na maboka bacongolais eza na baloi économique oyo elobi ke commerce en détail ya moke eza ya bacongolais mpe lelo bachinois na belge bango bateka masangu na kinshasa bazotokisa balabala. Donc mpona question na yo ya bataxe justement soki toza uni voi na biso kokende likolo de façon que biso si tobundi na ndenge na biso lelo oyo ozomona soki ozomona ke biso baproposaki lelo soki ministre ya finance bazolobela makambo ya banque ya développement eza proposition na biso ya IVCD. Baproposition ya IVCD ebele bazwi yango. Proposition mosusu ya IVCD oyo toyebaki banque ya investissement toza na baimage na baparlementaire barécupéraki yango lelo bakomi kosala banque ya développement mais eloko toza kosengaki ezala na vision biso tosengaki mpona bacongolais mpona intérêt bacongolais. Donc c'est que biso tokoloba kuna conférence tokosala wana eza plus batone mosusu na koloba awa te tokoplakisa bacongolais misala tosali oyo ezali ke neti sikoyo na opesa exemple moko lutte moko tozalaki nango tosengaki fo bafinance baprojet ya bacongolais. Alors ministre ya finance ayokaki biso toputi bakei bazwi financement moko ya banque mondiale ezali mpona 300 millions de dollars naza silo kobala na février awa mpona baentrepreneur congolais. Mais toza komona baentrepreneur congolais ya diaspora bazoexiste te moko bazosala te toyekolamusa bango ke il faut tosorganiser toluka tosala baprojet tokende korécupere mbongo na soki te balibane bakotisa baprojet ya nsima bacongolais na bango bafabrikaka bazozwa mbongo wana na bende na ntongo bacongolais bazosala misala na bango surtout ndenge eza basubvention oyo eza ya crédit te. Mais les Congolais sont distraits. Alors, et la diaspora de tout un pays, la diaspora est awa bango nde bato fo bazala élite. Donc biso tona expérience oyo twana ngo biso mpe tozalaki diaspora tozala badiaspora tosonga Kinshasa totravaille na Kinshasa totrouva place na biso sous le soleil na Kinshasa tolingi kokabola ndambo oyo toyebolaki ndambo oyo tovivre ndenge nini tomisi mwa motu moke na Kinshasa mpo bandeko mpe baya tokoma ebele tokoki mpe koloba ke tosangana banque ya diaspora mpe tobanda yango ka partir ya Canada comme ça tobandi tokei erope kolanda parce que soki te tokozala kaka na bato kolelaka kolelaka te. Le président Kennedy disait dis-moi qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays au lieu toujours de se plaindre que qu'est-ce que le pays peut faire pour toi. Donc il y a un moment où biso tolamuka to ça voilà un peu ce que je voulais répondre à ta question. Merci. Siko toko koyeba banani o bazali invité na conférence wana banani o bakoki koya na conférence bacongolais ya diaspora bana na biso surtout oyo bazokola biso nyonso bapapa bamama oyo aza disponible aye tosololi topesi bino par exemple soki tolobi napesa bino exemple par exemple na fond oyo banque mondiale atie chambre de commerce biso kotya bino en contact baza na projet bakotya en contact na bato oyo ya biso bato bazosalaka baprojet adaptable na banque mondiale à partir de là okotravaille na bato wana okoti mpe baprojet na bino eza basubvention soki bapesi yo bongo tant mieux ofélicité chambre de commerce tokosenga mpe commission te eloko te mais tozosalisa kaka mpo tolamusa parce que eza contribution ya ngai oyo biso na UVCD tomoni tokoki kosala mpona kongo tolamusa bacongolais tozala ebele oyo bazali koluka oyo baza na bapossibilité ya kodéfendre intérêt ya mboka soki lelo barwandais na bazobundisa biso soki tozali diaspora na biso tozalaki organise soki tozalaki tozalaki na mbongo mpe tokocontribue mpe tokosonga manduki mpona kokunda na bato wana to ete mpe pays na biso mais
ce qu'on dit diaspora, participé à la moitié. Batu mususu bazo kolela. D'abord, solution est allée. Tout ça là va faire. Tout ça là bilanga. Donc, il y a des bobis to yebi pour monter à la Kinshasa. Moi, nous sommes makamwana que monter à la Kinshasa parce que bazar l'organisation va couvrir tout la débat pour voir à côté. Biso chambre de commerce biso to posa à la Kinshasa. Ceux qui battent bailler to ou aille au monde biso. Bazar la société diaspora to vous aider la sens où t'as la kende boue. Bah, on peut dire qu'on investit dans cette investissement du Moussala, et on peut saluer au frein et au Moussala. Voilà un peu quoi la situation. Merci. Mot de la fin, Oskwezanini, pour nous bande konabiso nyoso bazolanda yo. Mot de la fin, Nangai, mot de la fin, ça a encore un souci pour gagner, puisque le continent est limité. Mais, dans un mot, on a un peu de massif, vous savez que tout ça, pour bien dans la décoration, on va comprendre. Oui. Parce que tout ça, on va tout permettre Olivier Boyer à Toronto. Tout ça, tout ça, tout solo là, l'idée n'a pas chez un monopole, tout s'échanger. Biso tout ça, tout ça, la Kinshasa. Biso tout ça, on a pas conjoint à elle, mon groupe, peut qu'on fait ça, idée ou bien solo bas. Donc, où est-ce qu'on a été à vous voler avant de mandater, à la télévision, à la YouTube, à critiquer à pays. Il faut appeler ça pays d'Enaï. Voici l'occasion où tu diaspora. Merci. Donc, c'est-à-dire que les Congolais nous sommes en Italie, beaucoup de tout le monde qui a tout à banque à mon pétaka. Parce que tant que nous avons le pouvoir économique, tout ça pour les attaques en guerre. Mais, nous sommes diaspora, tous ça pauvres. Imaginez que tu vas rendre avec moi, BMW, Beer, Music and Women. Tala kuku ba pesa biso. Alors tout comme asikoyo, tout comme apé ba barwande ba kumolba. Ah, Congolese diaspora, Congolese is businessmen. Donc tout ça, tout ça les payer, tout ça la pouvoir d'achat, pouvoir économique, pas de banga biso, ceux qui vont salir tout ça, ici tout sont des mirages. Affaire que vous pouvez. Donc c'est ça, on doit être efficace. Voilà un peu tout ça pour éviter ba Congolais pour aller ba plus. Baya le 19 février. À Montréal, et puis on va parler. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ok. Oyoki makambo Monsieur Claude Alobi pour na makambo ya conférence. Oezali le 19 février. Idée Monia Ondene. Ah, idée Claude Maluma, c'est un ami. Plus qu'un ami, c'est un frère. Donc c'est quelqu'un qui a Barakubunda. Claude se distingua que na courage. Ye ndengomona raye ba faire na ye azwa mbonga politique te azala ravement mosala ba abandara projet na 0 ti a commission na 100. Donc c'est depuis à créer organisme on a bandé comme sous pour soutenir ba entrepreneurs congolais parce que tant aux kola ninga lobby c'est vrai tous aina ba Lusaki Vana tous aina ba Makengele tous aina ba Mbemba Saolona tous aina ba Tanguy et frères tous aina ba Dokolo si papa na syndicat pauvre père son âme mais tous batouana bazar soutenir dans les lieux comme Kakao égyptien au Nigeria au Nil. Donc on a perdu un peu notre pays sur le plan économique et vraiment Botaka idée à Boye idée à Ndengo vraiment motindo motu moko boye aza mwana mama kuluta mutute aza mwana tata mwasi alobi ke non na sangisa ba congolais na ba o bazaka na posa ya kokoma ba entrepreneur mbongo moko boyezo ya 300 millions de dollars eza mbongo au déficit eza mbongo bazopesa ba projet alors si vous yazolinga a rassembler ba congolais tout ça là ba dossier biso peto kota masolo wana quel beau au Congolais sur voilà, donc c'est pourquoi tout généralise à Congolais. Oui. Il y a des exceptions. Claude Maluma est vraiment une exception des Congolais qui se battent. Makasi, Nasi Bomona qui est dans la vidéo récemment. Ndenga Zalaki, Pembeni, Yandeko, Nani, Didi Kinwani, Kosungai.
kulutu didi kuinani pour récupérer ndako na ye. Donc voilà, donc c'est bon, ça vraiment il a qui bien. Alors et là que c'est quelqu'un qui travaille pour la communauté na ndenge palpable. Mon bat mususu ko travailler, c'est-à-dire ko commissaire loko so ndenge mais o ezali ko travailler ko sangisa batu pour bo solo la makambu ya ko komisa ba congolais batu ambo. OK. Voilà. Donc merci na bande konyo so bazota la biso na ile Kamvemba na États-Unis toza pe na mama Sandra Mushale azolanda biso ye pe asala ba business ne mamba ba sac. Donc on est concerné bino batabosa ba business ba nini na opalinga banda business. C'est ça. Projet yango wana ozana temps akoke Montréal ezali le 19 février oyo na Montréal na Molokai, hein? Restaurant Molokai. Restaurant Molokai okei kuna okokota. Donc ba bengsi batu nyonso ezate o parti mutu tu oza posa kende kuyoka makanisi ya ndeko na biso Claude Maluma okei okozala bienvenue. Donc tokemba moko sko na mamba actualité oyo biso nyonso tomoni na ba réseaux sociaux pour to beta télé 24 politique, religion, sociale, éducation, marambutu, santé, pe ba médecin, pe ba koya pe pour nous expliquer ba stress, tout le monde va te béder ba stress. So médecin zali a bengi pe to lexe kakatoza en Canada te, oza même en France, oza wapi partout, ou bengi to choka na ligne. Donc c'est ça to qu'est-ce qu'on a makambo tout le monde na réseaux sociaux ya ndeko na biso Koffi Olomide oyo omonaki makambo lekaki ya manike titititi ezo continuer kaka ezo continuer na suka nango aye kopesa ko interdire bato nyonso oyo a interdire wana batanga bakombo na katsa na liste kuno kokuta atangi kombo ya Nati Lokole, atangi kombo ya Thierry Mombaya, Vincent Aïdo, Chantal Bola, Mbutalikasu, Ken Piana, do batu nyonso no ba panzara sango na ba réseaux sociaux alingi susu batanga kombo na été. Donc so otangi kombo na oza na problème sérieux. Yoko loba nini pour le makambwana. Voilà, et ça, c'est pas amalgame, il y a Congo, tu vois, on vient de parler, dans le projet Kitoko, il y a 300 millions, réunion à Montréal, Claude Maluma, Nini, président, il y a organisme, homme d'affaires, aïe, pour nous, cela, mais il faut tout amalgamer, na ba bêtise, na biso toujours. Oh, azope qui samuto sur la. Est-ce que nous sommes à Michael Jackson à saler liste à bateau, batanga à combo na été. Ouais, comment et comment va ridicule moro boy. Toujours on attend à Mobutu au Mekater. Pas Mobutu à Zaobeta, Mobutu à Ben son à Butu, Ben il a un Koffi Nanda. Mais yo boni au boy batang à combo nezali kamine. Tu vois, ezaki un peu net ko sekame. En même temps, azaki ko linga ko comprendre yo mo po dalo bime. Voilà, donc, Kopek Sabat, Batanga Bakombo, Banini, non. Je vais répéter, Koffi, Oza Mounene, Oza légende, il y a solo, Oza liba musique à Kitoko. Mais comment tu diminues le nom Nayo Koffi Olomide, Naba journaliste Moko Boye, Boye, ya niveau Nayote, Bazana Naninite, pourquoi? Et là, on y a ça la caillou. Est-ce que na Kati Nayo, tu te sens petit? Je commence à avoir une mission en psychologie, en psychiatrie, parce que aider Bisoto comprendre un peu comment Moutoumoro Boye, à l'équipe à musicien au Congo, mais Azomi qui dit ça à un niveau de poussière. Dès le bail Moukolana, oh, jibe no Koffi à l'équipe, na jibe, na wera, na fali, na fer, à l'équipe, en tout cas, na production musicale, na ba production scénique, bilo retour à l'équipe, qui même, comme à la cheville, n'a été. Mais, contraste les alliés, mais Moutongo, toujours tient un pédestal, moi, à l'écolo, mais Yemokami Kitaka, la fable de la fontaine, le roi saint, Bitabe, Atiki trône à la Bitabe, Babino, Yosa pour la beaucoup quantité. Il s'est dûmé, il s'est rabaisse, Yemoko.
Et moi, je pense que cette histoire à Kofi, pardon, aux amounènes tout, tika non nous makambo ba distraction, consacre-toi. Et puis album ne utobima, so légende. Azolo belango te kako kakalelo alobelo kubwe. Allez, eleki aba journaliste abimi susu, bolo belanga di Sokoko susu aye alobi o Cindy aza mwasi à Kofi. Biso toyebi ki aza directrice il y a artistique et puis Aza la meilleure chanteuse depuis 16 ans. Tu as vu Makamaliba la wanate. Ozomona Kofi, vie na yo eza na désordre tout. Mutuka camarade Laurent Sokoko boye azaki na bato ba na senge ba mbongo na Belgique na akomi na yo ça fait même ça fait 3 ou 4 mois akomi yo koloba makambo ya mwasi na yo. Ozomona, c'est pas sérieux. Mutuyi bika il y a 4 mois azo se permettre à la TV à lobby yo alambaka alambela raye aza seme qui apesi kombo Cindy Olomide. Voilà, donc pour moi, Ezaïe Mogo, Kofinde, Azali, Aïbi Valeur n'a été bon. Ce Moutaïbi Valeur n'a été bon. Qu'est-ce que moi je peux faire? Dans la tombe, il y a mis qui s'arrête à niveau, il y a Makambo Sala. Excuse. Donc c'est ça, Makambozo, les Kayangwana, mais du sopetolo, parce que c'est au Panza Sam. Si. Donc, photo le Bélanyon, sur les cas. Bateau bata super na télé 24 ça te ka bato musu la politique il faut diversité zala musu za kota politique à kota la religion à kota la paix sociale makamnizo le kapuna bowe donc mutu aza libre ya otala eloko alingi kandengo lobi pona papa na biso Kofi aza munene asali makambe belé mais yemoko azomi considérer te Poso tolobi ke o aza star na biso mboka. Vie privée na ye balobela ngote meto. Moni ye mongo mutaki na vie privée na public parce que er déjà komi ko pesa Cindy ba biz na public. Siko bato batala kai ba fan na ye ba moni ngo louche mais ndenge nini star na biso munene azopesa dans celui chanteuse. La public. Meilleure chanteuse après Babia, mais si vous avez fait ma bise en couverture de quoi? Laurent Sokoko, Aya Lobake, Ayara Kuna, Bolamba, Kaboliaka. Donc, Bino, Namoni, Nabandi, Bolanga, Boche, la lit à poison. Parce que Bio Lobaki n'a besoin de meilleure chanteuse. Si vous avez commis Boni, Akoma. Susu, Cindy Olomide, Yenem Talamba Pondu, boye. Moi, ça me choque, mais moi, je vais continuer à blâmer Kofi Olomide. Et vraiment, on dirait que Moutoumourazan a low self-esteem. Donc, Moutoumourazan a confiance personnelle. Self-confidence. Exactement. Donc, les Kamounioso, au monde à la mouki na boutou pour mon vidéo, oh non, c'est Didi Stone, c'est ma fille, c'est mon sang. Kofi, come on. Moi, la so azali bêtise na gosel en vidéo, Matali na ba bêtise na e mettant au zonga to kutene abi que papa il y a ça moi là. Tu vois, c'est comme ça qu'on éduque les enfants mais le rôle a yo bala nyoso ozaka soko zana maman ba on so ici le bois qui ici donc je sais pas mais je suis confus mais pour moi vraiment est-ce que tout ça va thérapeute tout ça va thérapeute c'était na mboka wana o ba kokota la Kofi Olomide tout ça ba psychiatre té tout ça va ba guitariste ba soliste bongo ba psychologue ba zarate na mboka wana bon diversité psychologie ezali voilà soki bazali tout ça na kamoko ya munene kango comme la Kofi Olomide il faut reconstruire bon moto nae humanité nae et puis reconstruire perception nae en réalité c'est comme si azam ngaku na monika lo ba petit ba TikTok wana na bango différence ces années donc c'est vraiment une légende qui est en train de kotambola na poto donc c'est ça ngana lobaka pona monsieur Kofi Azasta, vie privée na soka lingi et bimana public te yende fois à bombango na privé mais er yemo déjà yena mo na public batu ba bakaka et puis
kaka yo te eza bastar kutu est-ce que amona bastar américain nde balobela bango omoni yo bazo attaquer mikolo te soki Ken West bazolobela ye air nyonso na makambo asalaki tout ezoleka donc bakolobela kaka ata osali nde nini Donald Trump kutu aloba nalanda Donald Trump na nini na motivation abike donc soki azali moto adécouragé mbakoma na niveau akoma te suki na ye wana omona bana ndenge esala boye epupolaka wana donc efingama na ndenge osala te mabe eza suki na ye akokata yango te kochange te eza kaka ndenge wana donc bafi baloba ozomona donc bajournaliste soki baye koloba eza makambo bango bamoni. C'est ça. Net biso botoye po to moni ya on to lobi. Voilà. So to monacte to lobate. Mais ya mtu ezaki il faut azo senga ba psychologue. Moi ngapo na ngala zo tala ba comportement mo nde ba ku msu to na psychologie. À perdre sens ya réalité. Aza sous comment la réalité réalité te a commis déjà mutu moko boye azo vivre na monde moko imaginaire. Donc, monde ya Koffi Olomide, eza monde ya roloba makambo po batu ba fan. Donc même so azoloba na mwana na ye, azoloba po ba fan ba loba. Donc il ne voit plus les gens à comment bontu, comme il la chose moko boye pour na intérêt ya succès na ye ou bien ya batba ye ba kambazo sala. Donc na mwasi na sindi na bango nyso comme ba objet moko boye avec lesquels il joue pour na ko sepelisa ba star na ye fan na ye ko pesa bango nourriture narcissique ba o e ba landa vie à Koffi vie à bon mais non Koffi revient à la réalité. Diddy Stone c'est un être humain, Ali Aza être humain. Quand tu fais du mal à une femme on s'agenouille, on dit pardon même s'il faut divorcer na ndenge biso to kolela là. Même à moi si pour Kabouana, ceux qui n'ont pas fautif, chérie, pardon, on a salaki. Les agis erreur. Mais n'andimi décision n'a eu à Roukene. Mais j'étais mal fait. Ton moni nani mère à Toronto, bakangika na chérie moko. Kaka danseuse na liboso et reversé. Maman a sa nini a démissionné. A bien ngalité ba ofinga moi sinanga. Alingi scandale na TVT. Abi soka ezaka pobo finga ngai botika na ki mère na bino. Aba honneur bani pourtant c'était un homme John Tory c'était un homme respecté. Ba faute qui est pour ramener pardon honneur. Na bureau ya mairie tant tozali na maire à Mobelibangi nanyo fort ndeko na biso akufa wana leki ado ya leki ado aza omelela biso bakokaini na bureau banini kotambola na butu maire matambola na butu ye moko ake osomba bangi na ye mo alors il fallait komema mutu moko po amema sens ya honneur yango na bavote John Tory mais John Tory sipe baye kokanga ye na fille à boulot abi ngalati et puis ça quand 9 mois relation mais a boy na abi ali famille na eza la suyete tout ça a démissionné na ya boy mais Koffi ali famille na eza suye batanga comme moi sine batanga comme bana na ye batanga ba Aristote batanga ba petit na yemba batanga même Diddy Stone moi na tangi classe azui bachelor degree ausala moi qui danse qui mannequin na ye azozo bon moi ba petit rôle na ba film déjà aye koloba siko moni moi vérité bimi Diddy Stone abi même Mercedes so ba pesa yemo mutami sombela ki eza papa na été ya geneka botika ozomona donc ça veut dire que famille comme la réseau voilà tout ça parce que on a à la tête de la famille un homme qui asa virtuel asa na sens sa réalité te azo mener vie na Facebook na TikTok na Instagram réalité que au moins na to fan na maman li na yebi na sala ki o mabe na simba moi si on na ba face na na caméra limbi sanga c'est une grosse bêtise et puis aujourd'hui na batwa na mokili ce que j'ai fait c'était une erreur je ne veux pas que les hommes ba imiter makambo ngala sala c'est comme ça que biso to koma yango bato bazo kanisa ke biso to zo oh na une émission moko boezaki na tongo me yaki ya vraiment qualité te mais na eko
moko azaki wana oh non Didi Stone il faut banga papa na ye il faut brabi non kobanga papa Bible lobini parents n'héritez pas vos enfants ce mutu ba hériter à Sarani à Kwanzakati donc quand tu hérites ça crée une réaction donc bozo hérité ba na bino na bozo tcha na internet na bo salité ndenge bozo humilier ba maman na bango na TV quel enfant a supporter que ba humilier maman ou aboma 9 mois tant yozo que no ba concert na ba luksaka na ba danseuse na onyo ba bise en public na basi na yo ba danseuse sur 12 yo mutu momboza na 12 danseuse na landaki témoignage ya Just Jenna alobi tant na koti quartier latin via yebisinga ke petit awa yibata guitare yibata mbongo mais basi ko simbate c'est grave. Donc 12 dans ces wana nyusuka basi na yo na sindi donc 13 apôtres en osela bisu zakinde 12 dans ces présimbi. C'est grave quand même babiloko et bon bat mususu basana kilo ya ko condamner moi na loi Didi moi na nyonso eloko boso ba parents basenga ka diplôme aye na diplôme à université bon siko papa ya bololé yo connaissez pour yebo comment banzemba kitoko nde to il faut to transférer mayele no a musique na société non les lots ba leader ba musicien ba koma misusu ba role model ba koma ba modèle azo sa makambo azo sa la ata melaka ba noa na ye mais azo sa la tout que nazara moi correct pour peuple ndimanga ozo comprendre mais il y a des gens bazo ele biso bokoko tozonga na tango culture na biso so culture na biso to longa bilamba onyoso to lata ba rafia hein to motambo ya tolo polole to lata ba singa na nini to lata ba singa pa loketo tolata babiloko tozao kanga bakoko na biso bakanga bangongo bamando na balata tolata bongo. Pourquoi on ne s'habille pas comme ça? Parce que nous savons que maintenant il faut moderniser la société na biso. C'est un peu ça ce que nous voulons. Mais c'est un travail zamakasi parce qu'il y a des Congolais au bazar à niveauté, au bazo comprendre té, au baby ma bena malamuté, bazo ebate que papa a sali moi a sali famille ma bé. Voilà un peu. Donc c'est ça. Et là on peut pour sauter étape pour na batsamo qui et là on peut oser boma biso na ba biso bato communauté na biso bata mangala ezami bali ezana ba famille ezali eloko o babengi dialogue omoni et puis ndengo lobi awa omoni ana poto biso to ça na bana mwana nga za bana mikie na yebisa ba un jour mususu ngabi ke kolia ba sucre ba chocolat mingi na tongo za mabi eza année passée na summer année passée été c'est quoi dernièrement des semaines awa kakawa na tongo to la bande musa na tongo na ye c'est quoi na za na chocolat na poche donc ke ba repérer nga na jusqu'au chocolat na tena mno ya mike pona na 2h30 3h30 na kata sa ba ye pembe na bata oh do you eat chocolate in the morning? No good. Siko ba singa ndeni yo lia chocolat na tongo. Siko tema bazoe kwa koloba moi ba sanga beauté. Na comprendre déjà que na ça bon que ba lia chocolat na tongo te. Siko ba ba ko rappeler nga oh yo zo lia chocolat na tongo. Ndeni yo ba sanga te nazo meka so yeza bien comme ça ce que ça bien te natiki. Ya mikie ba oyela yo. So like si bon ngo su kwa maboko yo su kolite. Ya mikie déjà ba oya. Omoi awa nga sepela la système awa mwana muki ataza na 2 ans 3 ans soit za na pose exprimer penser na akoya exactement quand tu as l'eau à enseignant pas procurer akoya parce que yo la kisi ke loko eza mabe imagine toi 2 ans et demi mais soit sepela lo takoya ayebiso ka sepelité ozomona siko so na Congo maîtresse to madame aba pecho mankengai omoni na ba professeur arobeke gogo pokuna to mona passe na bigogo na mtu parce que ora tout yo pecho to mankenga balingi mutalo bate 2 ans et demi baza 2 ans et demi 3 ans et demi na kata ya ça mais so ça lelo comme beba oya ba ye biso alinge lokote donc baza na nde basa anga sepela nango. Parce que moi a joué déjà je exprimer attends oui oh la les amba bendini ni ya liango donc il faut pas y abattre faut expliquer ba on pourquoi lier
nde mosko confiance comprendre que moi na ya koli na poto ce que sali mabe a choqué et là biso mo na kini to beta ba karabilo mususu ba lesa biso ba wangila na nko tout à fait wangila ba olie wangila ta ko pesa mbongo to ko lia wangila mais au moni que so ba tie bombo na table parce que eza abondance eza a so que no lia ot azo que na lingi ot no lia baza na choix ya kosala ba pesa ba mo choix. Tout à fait. Biso choix ezate za balambi soki bikala kasa kuna opesa ki mbongo to ko lia bikala kasa. Mais bana awa te ozomona donc baza na libre expression. Kofi doit comprendre. Il faut comprendre le Il faut comprendre que taboulé azaki sur une 76 sur 100 bana mais tout le monde n'a jamais ça la scandale na banana ozomona. Tout le monde a ndeko biso Sam Chintu, je m'appelle. Oazo na Canada bientôt sur invitation na ngai na Patrick Aruna. Ozomona Sam Chintu, tala sa musicien. Mais t'as n'engazala. Ozomona ke mutumoko, tu sens la bonne éducation bien élevée. Mazandu liste ya yape. Mais ayebi que na mokili tozaka na ba voyouté, tozaka na bato ba finga ba internet, tozaka na ba être humain normal lokola Mama Booster, Olivier Bolia, bato mususu o ke soko yepa nanga, il faut y na nemo normal. Mais Kofi Azo comprendre c'est comme si image na un monde déjà perturbé et vraiment mais et même toute la famille parce qu'il y a même Maman Booster, même toute la famille bango tout ce que vous vivre na makambo bo vivre na Kofi même Didiston même Alia même bala mususu on est yaka ko demander paternité à tunye yo oza mwana quartier ni kabise matongi abia yo côté na basi tout ba ki basi papa donc azolo baké mwana wala mwana na il dit ça à l'enfant comme ça a choqué maman. Comment tu peux blesser quelqu'un comme ça et continuer à vivre? Abi no côté ana matongi basi nyos bazara ya papa donc maman no akosio ngaza papa na uti. Donc moi il va biloko quel kilo tu es qui pour parler à un enfant donc, comme ça? Avant pour bando condamner moi na bota apeba eloni est déclenché baba élément déclencheur eloni est déclenché que moi là s'est comporté bon moi là aime soit choqué azomona papa naï ba bise na basi mususu ba aza choqué donc ezate le quoi awa moi na yo yebiso papa osali mabe mais biso na Congo to na molimo teto ba chambiso molimo teto banda bo mwana mukolo so azoloba yo holoba te so mukolo asali erreur olingolo ba ote mukolo yo holoba te fo vanda nye o chamisu na se ok awa yo za Canada so muto aloba no chemisu na se okosa so ke interview chemisu na se o échoué interview ko le kate awa fo mukolo azoloba fo chabo misu na yo mi follow olo baba zotala Michel Mobutu misu ozomona misu fo tala so o cheka na sebo esili ozalo kuta ou soit ozokosa donc il faut donc bilio ko anande sikomoni biso tilelo na bande ko biso ba tamangala molimo ateto eza makasi mais ekotiti na politique omona ngote ata muto asama bebi no boloba te bazobeta bravo il faut maboko ete kokoloba te donc tais-toi bazo boloba te donc bango ka bana raison donc awa papa pa kosa mabe mwana pa ya vante papa naza posa sola na yo eloko bosala ki e shokaki nga tout ça aza impolite mais alobi o esali passe zomo. Donc c'est ça, en tout cas papa Kofi faut comprendre que de monsieur Bola lobby que ozara likolo ozana CT et ozo kita ba discussion o lobby la album na la légende oyo bimisi lobela yango ko ya ko lobela ba makambo yo ka pona si et puis faut y barazara pire petit beaucoup là. Pire petit papa emba donc ta papa emba nazaki na moi qui ba fier moko boye ko éviter ba contact inutile yo la mona viva ya moloka mais oza Laurent Sokoko ala millionnaire to biso to ka za millionnaire ndenda comme supporter parole ata producteur te
Bon, c'est ça aussi l'anarchie. Ah, millionnaire, on a vu sur l'anarchie, bon, tout les cas parce que, et malheureusement. L'année la cam pour que un million, un million, à producteur. Mais ce qu'on dit comme le contre-producteur, a comme porte-parole à musicien. Bon, c'est ça. Ah, on a États-Unis, tout le monde, millionnaire américain, millionnaire à côté. Na Congo, il y a un phénomène où il y a un nyonsologue. Donc, au rose à la nayo, vous avez un mécanicien, l'objet au sommet micro commis, journaliste. L'objet au kuna, au teki mikate mbale, au grand homme d'affaires. Si vous, monsieur, c'est comme que, aux yeux allez dire, tout le monde est la page sur Facebook, au commis, magasin d'habits. Attends, ça va, mais la blanche au téga, on commis maman, oh non, n'a fourni magasin, oh magasin, oh non, Miss Amoro Baza na Dubaï, a bien ma notine na Bilamba. Il y a déjà la zone. Donc Bilamba, on a le goût de yété. Ticket d'amour, on a le téguité. Donc, magasin d'habits. Donc, bah, toi, comme il a virtuel, hein, bah, PDG virtuel, bah, commerçant virtuel, bah, nini. Mais ça, bah, PDG, bah, bêta, bah, matolo. Vous comprenez, donc, mon nabi, ce donc, il faut tozongi ça. Il faut tozongi ça, ma solo, pour la tozongi ça, vos motos. Moi, c'est ça mon combat à moi. Beaucoup de gens pensent que, bazo, bah, Olivier Bolia, bah, Mbongo. Mbongo, na kati ya ma bon moto, kota na on a Congo. Tout ça, na kati ya ma maison marché, donc, il faut to bunana, tozongi ça, homme congolais, bon moto. Bon moto kenda bato bazokoma oh non oh boy na fongoli business nanga mais business c'est un clienté c'est grave voilà il faut donc c'est ça ngakuwa lobaka ndi la lobby on insister Koffi Olomide aza mutu munene donc azonga na rana ye atika mambwana ba journée ba lobelo kaka tasiko ba changer comme ba komo bengi ba kombo mususu okunda bya na obenga na abenga ngai na opese ba conseil à bien sans crier sans nini non c'est ça salabo romona a calmer koya et puis na ko commissaire le roi ba Céline Dion no monde baza ba niveau moko te mais ta ba Céline yo mona Céline Dion na ba buzoba to ba Janet Jackson oye na mboka na biso aza le roi ba Janet na biso aza le roi Papa Wemba o a remplacer Papa Wemba. Deux fois t'es donc Papa Wemba après Papa Wemba c'est Koffi Olomide oui mais il n'aura la valeur de que et n'a le bac ça le coup de million monsieur collègue maître n'a Papa Wemba mais mi paie sa valeur les arrêts mot calme valeur les arrêts genre bah mis aux côtoyer c'est pas toujours pas Mister Azan à l'aro mais qualité à la conversation. Mais quand vous parlez toujours de bêtises, c'est vraiment mon boulot. Donc c'est ça, conseil à l'IOPC, donc faut azonga na rama atika ba distraction na lobelema les gens et puis na bato ba ya ye ceux qui so azoluka azala numéro na ngate abenga numéro Alain Kindeki a ozwanga donc c'est ça alobela plus album na bato na ye ceux qui entourage na ye bozo lobela kama kambuka ya aussi ndi album na eza na marché nde fois lobela et puis azonga na rana ye atika makambo wana ya famille ayo Didison c'est mon enfant te toyebi ka oza papa il faut régler musko na ndako ye monde ni ayebinga ovandisa mwana solo ni na ye tout ça parce que toi lobi baloba kombo na yete ba loba na bango kaka obama ku tutala longwa kalomoni te na réseaux sociaux bazu mwana nana batie ba ko loba ba makambo ça ba basi balongo batu ba komo kende mais bazo loba masana ngana Montréal vers garde-robe a soutenir yo a soutenir bino ba musicien mais bango nyos ba komi ko loba te batonga ba parler ba ça ba faire na bango batika ko fréquenter ba musicien vraiment au petit point d'appel na mon eba ba sapeur belé na ba émission ba les plus grands sapeurs à Canada vieux garde-robe to soleil ne lobi na butu
alobi nango Olivier nga nazokipe makambo vi nanga nasalaka ebele na Paris na bona azotonga biloko na bakini mpona nini parce que ils sont déçus par les musiciens bozo décevoir bato basoutenaka bino biso kutu toza bafanatique te biso toza kutu anti bino na ndenge moko ya bamakambo ebele mais bato balingaka bino mpe bakomi kozala déçu. Voilà. Bon, tokende siko na affaire mosusu tomoni ya monsieur disons affaire réseau circulaire likambo toyoki soki ya mama Eve Zaïba ezoyoki likambo wana ezo circulaire. Bon likambo wana nayoki yango na surtout osala be monsieur ebele tosolaki déjà na bapresse nyonso. Vous savez na vie eloko ekweli chakundeke koseka te. Bon ndeko nanga moko ya congolais azala na Congo comme na Luc Atundu na iboki kombo Atundu donc aza ndeko ya Atunda o azala ministre ba blog ebele donc tozaka bana mike ndeko Luc Atundu auta ba Belgique auta osala ba chic na ye na Belgique asisa za ba chic teke o ba kombo ebimaka te na ba université wana soki oluka. Donc asisa ba chic tant tozali ba petit na mona ya uti Belgique aye ba bengisaki voilà zo boulot mo boye ba nini papa biso peto longwe ba kin to ena biso ba mikili mais vers l'absolu Katundu a progressé donc a commencé à travailler na Didas Pembe na parti vers azara so secrétaire général lomo pa bango baza ba écologiste ya Congo bato ba ngi ma nature ba biloko c'est un spécialiste en environnement ozomona. Alors tangu Félix a eu pouvoir ya Fayulu na batune ba ye ba sali ba alliance ne bomona ki na ba Jean-Pierre Mbemba na bandeko mosusu bamboso bani basali o babengaki union sacrée o bato babenga osori union mosusu union ratée union boyeboye. Alors banomaki na cadre alliance wana banomaki Eva Zaïba comme ministre ya environnement. O batu Luc Atundu bazaki na agence moko boye oyo présidence et Géraka banomaki epe na poste moko administratif na kati ya nini wana. Alors tant azo sala musala na ye banini a remarqué que mbongo Eva Zaïba na batune baza kozwa mbongo tant bazo zwa mbongo wana ya comme donner c'est aller Eva Zaïba une femme que on a tous respecté dans la diaspora a commis ko menacé oyo zokota makambo oyo komona yesi koyo asalaki lettre akomela Félix Tshisekedi po ayebisa ye ke tala awa mbongo ezobunga boye na nzela ya Eva Zaïba na batu na ye mbala moko Eva ake kofunda ye bakangi ye ça fait 9 mois aza na makala na ye koyeba ngo ka lelo ndeko leki yeyo c'est pour la caméra qu'on a battu mona donc nache azana makala sikoyo donc azaki condamné pour diffamation pour na ndenge akomelaki président Félix que bazoko yiba mbongo ya ba makambo ya agence allez batu ya aner ya na cadre ya Eva Zaïba ba intercepta ki lettre ngo ba ke ko funda ye pour diffamation na sito ba déjà li kama ba diffamation ngo na mboka oyo diffamation ba kenela ngo présenté ezali kama ba amende ozomona déjà ne kwa sali 9 fois donc comme le rôle à Eva Zaïba comme sous Félix ami balé yepé outrage donc soko le bili kambu oya sepele ko yo raté ba kangio ndeko leli alobi Jean-Pierre Mbemba nini yo otika Eva Zaïba atianga na prison yango elo na yeko interpeller na yeko s'adresser na Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, quand tu étais en prison Babiso Olivier tu organisais ba marche ba conférence parce que to le baike moi na mboka abima aya ko bunda pona mboka na ye. Nous on a crié bien que nous ne détenons pas les aboutissants il y a dossier na yo mais total qui congolais et on s'est battu mais lelo yo
Jean-Pierre Mbemba, tu es dehors, on nommé Eva Baizaïba, on peut proposer nomination n'avait pas Félix. Bino pe boko mokanga bato. Bino pe boko mikokanga sou bato. MLC et comme sou ya kokanga bato. En tout cas, topé si bino. Tant, bon réfléchir pour bon libérer Luc Atundu. Naoki bolobi, o Luc Atundu, azali mobutiste, ndekonaye azaki mutakabila. Mais plus mobutiste que Etienne Tshisekedi Azanan. Nena mwa leki Tshisekedi na ki mobutiste na Congo. Nena mwa zako zana mobutu na butu. Nena mwa basala manifeste de la Sele. Arrêtez de dire aux gens des bêtises, de travestir l'histoire de notre pays. Il faut bon libérer Luc Atundu, bon songise, bon restituer batouan na ye, azamu yibite, azamu tatanga la Belgique, classe à solo. La vraie mafia, la pègre, autozon mona, totali même les qui n'a pas limité, chouchou, ma foi, la nenga zolo, ba escroquer, nenge boza batunayo, 50 000 €. Boza batu ya présidence, bazo escroquer. Et face à Bazaïba, yo bateau, bazo yiba la présidence. On refuse tout la dambara, non pour la bateau à la tête. Vous prenez des Congolais, mais surtout un fanatique, na biloté. Arrêtez de vous tromper. Parce que bon maca, bon tchaka poison, bon yiba bombo, qui ils ont pensé bino prestige, morobo et morobo non. Bisous-toi, ma frère, tu vas faire le tour du monde. Tu verras jamais les noms Bolia associés au vol, au meurtre, de la Mabaka Moussousou. Donc, tu vas gagner. Ouais. Donc, au moment-là, donc, Ezali, Eza Mawatro, mais ça continue. Les arrestations arbitraires. Les Congolais qui ont étudié, qui veulent rentrer au pays avec leur expertise, ce sont eux les premières victimes, les gens les plus haïs de ces régimes. C'est ça, kaka, soko yebi mabe na mala. C'est quoi, nege ba mema ki kuna 9 mois na prison. Ouais. Wana kuna tozomo na bileli. Ouais. Mais c'est Luc Atundu. Luc Atundu. Donc, asali 9 mois na prison. Asali déjà. Est-ce que basambisa qui est? Basambisi est donc sur le 9 mois, 3 mois, il y a détention. Il y a détention moro arbitraire, oui. Et puis 6 mois de condamnation, il y a diffamation contre Eva Bazaïba, apôtre, il y a religion Jean-Pierre Mbemba. Donc, nous sommes venus dire que il ne faut pas comprendre. Donc, pour les gens, ceux qui ont compris, ceux qui ont dénoncé Olivier, n'a compris ce que les années. Ceux qui ont gagné Luc Atundu, parce qu'il a dénoncé qui m'a dit détournement pour le président Nabiso de facto Félix Tshisekedi a lobbyé que Talandeko Makambo Tozo Ngana Eva Bazaïba Ezabo. Est-ce que le président monnaie lettre? On ne sait pas, mais aujourd'hui nous parlons, on ne peut pas garder. Et puis est-ce que Fatia monnaie lettre? On a été au moins les zappé au moins de quoi na leki oh ya akendo sa business fungole resto. Comment les kuna na utota émission Abini ba melier ba 5 000 c'est pas président. Ce qui Luc Atundu a koufi na prison tokotiango na mutu ya Eva Bazaïba. Toza na rapport médical na ye yango. Déjà yangoyo, ce que Moni il a consulté, ils en a 3 signatures, 3 médecins, donc docteur Mafondo Luzolo, tout ça docteur Nzilamosi Moneza, et puis na docteur Rudi Kabalo. On va diagnostiquer état de santé. Vous savez, Mouta a fait la vie normale, a tangina poto a zongia les malamoko prison. Donc azana bakangie na ba maladie belé déjà aza hypertendu connu sans traitement. Moutazana hypertension. Azo soit traitementé donc il peut mourir. Aza diabétique connu sans traitement mais la rakicité qu'on a na nini yo. Et puis aza ko souffrir net un syndrome dyspeptique. Donc, exclure gastrique de stress, diabète sucré déséquilibré, cardiopathie, aux hommes là. Azala ba maladie, aussi là, na ba prison en Dengwana. Pourquoi Félix vous arrêtez des gens qui parlent?
Des chocs des idées jaillit la lumière. Pourquoi vous arrêtez des innocents? Pourquoi? Yamonaye la tangi mingi kombo ya F-Sabaïsba, na chef na Jean-Pierre Mbemba, il faut yebisa yeke, tala. Au moins, nini ndekola biso ya diaspora oyo na Cholanda. Oyo asala resto na ye, alobika kende kin 50 000 euros na ye. Ouais, akende pour investir, asali resto batu ba kenda kolia yo fele, batu babando kende kolia yo fele. Mais pour ba kuti c'est un président ka ba click wana au pesa 5 000. Mais nous sommes dans la paix. Akoma kate. Ozomona. Donc peut-être que eloko eleki ka ndengo ba kanyuma na Congo ba bokanga yo. Yebi sara bango ke Félix sara mo alimité lui. Wana za balek na biso peut-être ba yebi histoire te. Félix aza mo na Gombe, a mo alimité te. Na lobango combien de fois. Asa mo alimité te. Papa na bango ayaki oya wana na nini ya Air Zaïre ba yaki na Kimukolo. Mais il n'a pas grandi alimité. Ah bah utiliser limité bah comme ça limité saleté au sous bah la mire banini bah yana partie na bah comme ça limité saleté c'est tout. Quand je dis ça les gens disent oh le vieux non c'est la vérité. Limité toi qui dimanche maman booster bah tu vas jouer au kanga bah photo le roi na downtown. Au moins ma bah papa bah yé bona photographe bah termine le bosanda comme bah kangi limité. Est-ce que ça limité l'élo? Ils ont traversé la beauté de cette cité. T'as la place commerciale n'est comment? Hein? Nathalie ba vidéo nani master nani sumbu umbasala kananaki. J'ai vu comment la place commerciale est comment saleté la victoire. Ils ont détruit ce quartier qui était conçu pour être un quartier moko résidentiel industriel. Batwa misala bani banini. Il n'est pas délimité. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Ils sont venus à limiter à un moment donné. Bon, bah comme ils sont fiefs, na bango, na moni bah comme sont ma banda quoi, batumusu, batonga na bambongo na bino, y a pas contribuable. Nous ne sommes pas là pour na bambongo, bah prestige à pamba dans le vol. Le nom Bolia ne sera jamais associé au vol. Tina Gokufa, y a bambongo, y a ba congolais na mbo. Et ko sala maté. Mais tant que Bino, Boza Koyiba, Bozo Kalisabat, Bozo Funda Bino, Luc Atundu, c'est diplômé de Belgique qui a solo. Ben, quand la Mikem était le roi Ishek, lui il a fait l'université. Au moment ataki l'école, mon roteka, si mandat, neti, batmusu, comment on a diplôme na 15e rue, place Bossé, Kotazari, Kobomba Bangoulou, là, na 15e rue, wana, Bomba Bangoulou, là, Tabanae, oye, on gaza diplômé. Non! Diplôme, il faut en école, mon Bangoulou, Bazaka, on a inventé. Donc c'est pour vous dire que nous sommes fâchés que Congolais Congolais mabe. Congolais a instrumentalisé Mibeko Poachande Congolais. Et puis des gens Oyo Bazali na expérience quoi Luc Atundu. Luc Atundu on a basé na Belgique. Je pense na 1980 81 à Zoni Kid. Vous comprenez? À sa fille, na yebi etant à Outagi, bachikne la Belgique, bon, bien avant, mais tant à Zonga qui sous. Voilà. C'est ça. Dans mon camarade, na bango, ça le roi, grand frère, n'a désiré Bolia. Est-ce que na Congo, on a besoin, Félix, Jean-Pierre Mbemba, toi, là, on a désiré la maille? Non! Bango, bazar intellectuel, bango, bazar mbongo ya gouvernement. Okay. Donc voilà. C'est ça, namoni pe bat bazo landaviso la PC mbote Jean-Luc Lukembela dio kuna la Finlande mbote no ya ngwana do ya landaviso mingi Télé 24 live donc c'est ça siko eloko nini oyo kokolo poto clôturer elo na oloba na zo olobana nani mama Eve na yebsa mama Eve bazaiba yonde mutu ba difama kiyo na ebite lo nini yo ba ko difame yo na lettre, ils n'ont même pas rendu public, le peuple congolais n'est même pas au courant de cette histoire. Cette diffamation-là est comme tellement que Botangi ba classe moko ya pamba. Parce que Moutatangi classe ya solo. Ngalatanga na cours sur le plagiat, sur la diffamation, sur la nini. Na biango bien, malgré na aspect juridique, na aspect marketing na yebi. Parce que beaucoup de balance. Yangola nani
balobi ke na Congo bato mayele nde bakoma ba victime. Donc bato batangi na école pour pamba ba sauter ba classe ba set bangonde ba lingo dominer bato ba uti ba ULB o ba uti ba Washington ba uti ba Canada o ba zana ba preuve il y a expertise na bango. Moi je demande seulement à cette dame de libérer notre frère Atundu. Botika ba biloko na bino wana ba richesse na bino ya muyibi, vous pillez le pays. Na ba salaire ba 21 000 $. Ngaso na memio na Washington na monsieur expliquer muto makam yo okoka eva bazaiba. Okoka te. Vous savez pas parce que vous avez un peuple naïf qui vous laisse. Okoka te mayele la bino eza ebelete. C'est pourquoi vous arrêtez vos frères, vous faites arrêter vos frères, vous savez la justice à l'Okuta, vous prenez tout l'argent des pays, vous savez comme Batambongo. Comment Batambongo, Nambongo à pays. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, Bill Gates, pour devenir riche, il a travaillé, il a conçu t'as la Singapour, t'as la Taïwan. Ce sont des pays, des gens intelligents. Chez nous, c'est pas ça. On arrête des gens parce que pour sont bons à payer, pour sont pas soldats. Non, il faut dire la vérité. Non, il faut. C'est triste. C'est triste. Non, attention, parce que. Attention, interpellé il faut que va libérer Bandekonyo, na Biselele, na Kaboun, Babylone, on a différence. C'est ridicule. Vous n'avez même pas honte. Okay. Oh, il est en prison, il a commis les crimes de diffamation. Mais c'est triste. Ok, mais c'est ça la monito comme la souka, au petit message, Bakoyo Kayango, mais Tobeta, c'était vraiment pour le Makambo Italie. Ni conférence na biso yo papa na biso Claude a uti koloba wa Claude Maluma et photo pesa batu bande kwa adresse non parce que msusu bakoki ko yeba te ba obaza pour ça ba kende ba yeba place adresse ezali donc eza dimanche conférence ekozala dimanche le 19 février restaurant Molokai adresse nango yango 24 75, dès qu'il y a belge balobaka 75, 24, 75, boulevard Saint-Martin, Est, Laval, Québec. Voilà. Et numéro de téléphone, Yango, Ezali 1 438 336 96 90. Dans la lobby, la belge. Donc 1 438 336 96 90. Dans la bandeli Soussou, 24 75 boulevard Saint-Martin Est, Laval, Québec. Téléphone les Ali 1 438 336 96 90. Donc, ils ont pour la conférence Nabiso, ils allaient pour le bateau basé intéressé, Koyoka ba ida malamu pour le Makambo Italie, investissement. Na Congo ba ngomo ba lobi awa investissement Congo d'abord. Donc ceux qui bolingi bo kende adresse yango wana bokoki toujours ko kende donc bino tout vos invités ou tout aza invité kende oyo kama kanisa malamu to boite bo sambela kamimi nzamba ko sala nzamba ko il faut bino pe bo telema pona ko tia maboko na mboka parce que so botali ba juif mwende baza na mbongo nzamba donc ba travaillaka ah on a Canada et Bendien ba travaillaka OK na ba to biso ba américain ta ba millionnaire boulot Moussala donc mbonga gouvernement d'été Moussala tala papa Claude Maluma ndenge azaka azosaba activité donc c'est ça c'est pas que tout le monde doit aller prendre 21 000 et puis jouer au malin au Kansabatu non tolingi beaucoup donc Moussala nde Moussala ya monde kumatsa mboka soki Moussala ezali te mboka ekomata te donc topesi batu mbote ba batali biso mbote ya bino ya ngwana
mbote na lenki ndeki kuna na réalisation, mbote na Gervais Bilili, mbote na yope na pesio merci mingi monsieur Olivier Bolia, mbote pe na papa na biso Claude Maluma, oyo aza na makanisa malamu moni batu ya mayele boye nzamba pambola epo na ba idée oyo et puis tokutani Nicolas Zali Koya ezali ngai